na ko na not mituna penela ko manke mbalo kwa mai awi ko négliger mbalo kwa mai kamba ibo ndenge nini mubala bo wa mai kamba il faut ko batela ye ko lengela ye ko cadrer ye pour na biso exemple so mobala va simba yo il faut abala yo mon est déjà vraie église et to banna mbala lali yo après et comme je abala mbala kimina conseil ngana pesa ka pasteur Maika mbai soko ozongela pénalité un jour ko zo moi si o ya mutema mabete zo moi so bien o bokola bana wana pour na ba critère ya Maika mbai il est beau lèvres jambon azana ba miso bien belle taille ba miso linga ba miso linga belle taille alataka bien Maika Lamba il est très beau trop mignon comprendre pene la zamu ta conseil té ato pese conseil zamu ta conseil té ya kena mukili ta bien lenga mukili wana té vous comprenez non pesa pene le conseil nini yena age ne ko pesa su conseil té azadi ya mama bana mi balé Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate ba pasteur mo ba faible ba pasteur mo ba sans esprit ba pasteur ba faible na semba on ya zaki bongo te comprendre ezaki pe expérience oyo na monaki te basala nzamba solo basalaka nga église nyoso na kenda même pas 2 mois il faut na bimana pasteur wana dans la relation na été na relation na été mais pourtant ba rumeur ezo circuler que osengaka ya bala yo lokola boyaka yango wana okotisa rando ti wala baguna ngati na osenga ba pasteur mususu mais yete yezalaka ka cop mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba. Eyokanie! Oui.
na lobombo mona nenga na lakela tinga na bandango ke prof nani pasteur wana lakeli ngai mabe ke zwanga na kokufa na koumela te mon ngape na lakela ke 5 fois na bine soki ngape na eza makambo wana na yebisi eza ya solo te yo pe makambo ke bima na poasa omoni ke bima ebimi lelo omoni ke mutu nyonso akomo be akomo kamwa ke vous comprenez pasteur chipo comprendre. Wana komboni ya baptême yo mo baptisé nango alors. Oui, ko wana te wana za bateka basite to be yango ba chipo to ze belé na ngisasa ngape na ndosa kopa na skala bana koma osambela na chika eza muto ke no pesa marchandise ata chipo. Personne va courir, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Déjà bon dimanche à vous. Meilleur V, bonne année 2022 à toutes et à tous, plutôt allais-je dire. Nous sommes le dimanche 8 janvier 2022. Donc, et là déjà première émission dans l'année. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Madame Sandra Lina Baboté. A comme campé pour éclaircir la zone d'ombre. Place où est un peu flou. Alors, Sandra Lina, tu vas devoir faire ton entrée déjà. Bienvenue. Bonjour ma sœur. Bonjour déjà moi, bisous à 2022 donc. Ok, merci. Bonjour tout le monde mes fans. Okay. Bonjour mes fans. Bon, bonne année 2022. Bonne année 2022. Bonne année là-bas franchi. Bonne année il y a mon prophète Emmanuel Dodji le Seigneur né. Bonne année na maman Nicole, maman na Grâce, maman chérie. Bonne année là-bas franchi nyonso. Pe na père na Ken Piana. Et puis, ma père Ken Piana, Binonio, son film, la film, bonne année. Merci.
Ok, merci déjà Sandra Aline. Le plaisir pour moi de recevoir déjà dans l'émission où il y a à nouveau encore sur film ou na film. J'avoue quelque chose, ça toujours rêve dans la salle émission déjà. Ça va, merci. Ça rêve na yo hein. Ils rêve à journaliste belé en tout cas na 2022 et na 2021 en tout cas ba journaliste belé ba benga kinga bazo ba ya sa biso te pona nini 2022 en tout cas rêve à batunyo soit ça salle émission nga et kokisa matro sala ndenge rêve ça nga Edina mosquito très belle taille nani ngwala noir angolo moi ça mwindu moi ça mnoko rose en toi tu es très jolie. Merci beaucoup. OK, merci. Alors Sandra Lina, tu comme déjà en 2022, au cours de la bilan il y a 2021 sur Vinayo concernant tout en général. Toi la pour ça au mécampé pour ça la bilan 2021 ils allaient nini et maintenant tu comme en 2022 quels sont tes objectifs à toi? Bon, bilan en 2021 en tout cas na débit bon, nga rocha bilan 2021 donc na débit ezalaki mabe makasi nazali na baliwa nazali na liwa vraiment mabe makasi il fallait na kufa na kota 2022 te mais nzamba Emmanuel Dodi nzamba ba franchi asali ke ngai lelo tukutana bino na 2022 parce que nazali mutu oyo na kata motema na ngai nzoto na ngai mobimba nzamba yebi ngai bon na libanda na ngai boye ezalaki makambo na sala nzamba osepa na ngote ezalaki ke bilan na ngai na 2001 na 2021 na ebandeli ezalaki mabe na 2021 na suka nzamba Emmanuel Dodi les prophètes aero ko pesa ngai sous chance ya kokota na bino 2022 ezali grâce pour déjà nazali mutu kokufa talaka ba piste na elongi banjoto kobeta koko bambasu ko blocage na ba relation bato bomoni mutu alinganga mais pas approcher pembe na nga kabelanga mutu azanga posa kabelanga po apusa pembe na kabelanga ezali problème donc le nzamba Emmanuel Dodi nzamba mon prophète afungoli banzela nyonso makambo dans en tout cas 2022 to koti vraiment na esengo tozela to bandiongo bandelisi tozela nzamba osela biso na kati po tozana foi to kolisaka foi na biso. Ok, Sandra Aline Naba Beauté, na question moko. Déjà, je te présente mes excuses avant de poser aux questions. Oh bon. C'est ça. Excusez-moi. Oh bangate, ozo bangate pour question na poser en tout cas tam suko peso kanda, tam supe go matso mafuta. Oh bangate. Question ni nyango wana. Na ebika elo mo boye oyo. Te yo ko lobate. Non lobate. Question na yo ki mo sanga ba surprise na ba plateau hein. Bo mo sanga ba surprise na ba plateau on beta nga ba coup direct. Bo beta donc. Je suis habitué quoi. Motuna eza nango lisasité. Ouais. Bah rumeur moko ezo surkilé na kolo beza rumeur te parce que le prophète yemoko a confirmé qu'il y a une émission moko. Sandra, comment fais-tu que yo ya qui na objectif ya prier ya resambela mais du coup tu as changé OK pas pasteur moko songolo moena tanga kombo ezate pasteur te yo zelana to ke malem fait bien tes amutu mo eza pasteur bon et pas mutu moko OK quoi avouer ba sentiment na o ya ki nango envers pasteur Dodi mais là je t'attends parler que non zamba ya prophète boy ça te dit quoi histoire wana hein éclaircir biso un peu bon c'est trop c'est que ça m'a solo biso ça nga soni hein. Bon, mon domaine na za muto wanga na te. Mon temps na yaki kena memanga premier tour na 2018. To yaka ka tosala émission en prophète. To za émission en prophète après na kinda na ngai. Wana na mo eloko nzambe za na kati na ngate na kimai na ngai. Vous comprenez? 2022 ton kena memingai pour na mbasu oyebi. Ta mbasu kena meminga mais na so force azonga te. Obiga biso na mokili kuna mo barbecue mo keno na banganda ba diamba na ba master no ba danger o ba tonto ba nganda diamba na ya nganda diamba pampa bato to mona banzela eza ba même so koti na gombe o koti na gombe lo pang mo boye eza so côté ba banwala donc classe tonto ba ma wete to ke ba diamba to ba diamba 1000 francs biso ba no ba ende ma wete ça veut dire ma wete à $10 ba nam Banua solo ko ba mawete ko donc o senti que $10 e bandaka na $10 $5 likolo fante prophète c'est ça homme de Dieu to benga longona lisolo kombo no to tangira nga tsango na suka émission donc mérité aux asikote non le maman grand prêtre prophète Emmanuel Dodi o ko mélanger ndeni kombo na tsango na suka kuna mon tsango na suka to sisipe émission ba moko comprendre
bon, on comprend tant que ndaka na esi na expliquer bon prophète abeta kinga direct. Comprend nda betinga benaba o kenga moko. Eloko ne bouger nga fort na oyo ko seka mutako na vélo na seki kaka. Mais il bougeait kinga na ndimete mutu ana ko sa prophète. Comprend? Donc en 2022 donc babikisinga mbasu ngabi on babikisinga pe mbasu ngeko mobika siko nalande na miso prophète na lèvre prophète ya mno comprendre nalande un peu na kenda na saka na musala na zaina mundimité na zai sorte mais donc on a vendu 2 mois 3 mois na moni prophète ya otala na ngate prophète utazata kuna te et chokaki yo makanisi kutu o ngana ndo ya nango prophète baza nango te donc azaki e ko ba pasteur oh ya ba faible na selemba ou te quoi ba pasteur mo ba faible ba pasteur mo ba sans esprit ba pasteur ba faible na selemba ya zaki bongo te comprendre ezaki pe expérience oh na monaki te basala nzamba solo basalaka nga église nyoso na kenda même pas 2 mois il faut na bimana pasteur wana même pas 2 mois il faut na bimana pasteur mais pasteur na biso ana ye na yona bandelier pour le kene banda le qui ba 5 mois le qui ba 5 mois dans l'église ouais bon on qui ba 5 mois dans l'église yo bi ka prophète abi même pas 2 mois donc on a na ba 2 mois non ben na bongo na ki makasité comprendre un pied dedans un peu un taille que prophète azan eloko nzambe en tout cas ça vrai prophète en tout cas si ma papa Simon Kimbango ezaye vous comprenez moi ba misu moi ba ni na atikala otala ngaite atikala otata misu te ben natali skola bi c'est que ba prophète a solo bazalaka ba pasteur a solo bazalaka moni soki nzamba lobi obala lelo pasteur obala noka pasteur so nzamba bi obala prophète mais ko forcer te o ando emso eke église nenga na ndoke ba église msusu na ke église bona bi déjà prophète o pasteur so mate si izala ipe bongo mate pe sili mona prophète ana obe pasteur ana atindi voiture de ko zelo kuna obokei mais prophète mso Emmanuel do des dur azaki dire ngamo pe nazali Cyprien bimso na émission monde ezali pena ke loko pena na ela pena ta na ba obisa mbango na vana na ta no prophète nde nini o comprendre na ko bubuanga na te na ko bisa prophète le kutate donc ezali loko oyo frère wana kende ko ebise ke Sandra Lina lobaki pena oza mobala solo en tout cas prophète Emmanuel do diaza mobala solo ezaloza Beyoncé ezaloza Rihanna ezaloza Nicki Minaj soki yo ye akosala musala na ya délivrer yo a commission a franchi a bikisio po yo na yebo kende lola donc pona makambo na prophète Emmanuel de Daza na ngote donc o kozo sa question o lozong sa kana suka na po ba faible na selemba ou quoi. Alors Sandra Lina ba téléspectateur na biso ba abonné na biso ya film na film bazana pour ça bazana ba au préciser bango quelque chose relation ni ezaka entre yo na mutuana yanga mwana na relation na été na relation na été mais pourtant ba rumeur réseau circulé que au senga kaya bala yo lokola boyaka yango na kotisa rando ti wala baguna ngati na o senga ba pasteur mususu mais yete yezala ka cop. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé.
un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminene. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Yezala cop ngana osenga makamwana twana eza ba rimer bat ba bakisa yezala cop kaka cop kaka yo bino ba 2004 ba 2005 6 to silana esili bon ezala ka mo elo mo ya lobanga na sepela raté et on ngapena yaka pona contredire yeke elo kwana lobi eza lokuta oyebinga ezaki bongo ngo sala guerre mais to ça attendre te to komba franchi biso prophète Emmanuel de Dieu pekisa biso makambwana bat ba ka sa prophète Emmanuel de ndeto za kapembe na atinda biso to finga non prophète Emmanuel ya gangela biso bat to na ba cadrer na biso maman Nicole Feza maman chérie to na cadrer so papa Chamala kuta esenga na sa ta 6 mois na sa l'émission te abisanda to lingi suma ba émission na te yo so commissaire à qui tika ata 6 mois ko sala émission te ngasi papa Chamala wana ya boulot na biso na internet so na sali 6 mois na sala émission te ouais ça boulot na biso so na sala 6 mois na sala émission te sala mabe na ba fan na nga pe na ba fan no balinga omona nga pe na YouTube so na bata mi ba fan ba ka pe souci mutu mutaza na bato balinga omona o ko sala na se papa na bité to changer ka façon ya ko loba omona te obo tanga ko mwana boy na nga ko mwana po mon po bino ya jeunesse botanga ata mutu ko bimise ko mi boy comprendre donc eza na ngo inutile ya otanga bato mususu biso to ya ko lobela mingi ba franchi kutunga mingi fona lobela mama Nzambe na ko lobela mingi ba franchi na ko lobela mingi prophète Emmanuel Dodi na ko pesa maman nga Nicole Feza ba bonjour o ko pa église mso ba franchi ko kocha ba kombo ya ba bato mususu ya omoni bato na ba vivre bango eza ke ba uti Nzambe ba uti epa Nzambe ba yena mokili nga na uti na mokili na epa Nzambe comprendre to ko sala so échange de paroles na bango te bango ba koma ba pasteur no lobana et ça koma muta mokili donc tunanga makamba prophète Emmanuel Dodi. Ouais, tout changer 2022 tout ça pour ça qu'on changer tout ça pour ça to arrêter clasher mon to ebo fingi mon non surtout que tu na binemi na ngani nyonso si na limbisa bango omona nga sura sona na ba masanga ba danser na sona ba masanga ba danser surtout pour na comme sœur na ndenga so taille pas bien na nga échanger. On l'a typé cano classe. Merci. Na là déjà bien na mukili mais na bonzambe ce que fona l'exercice ko là ta classe makas. Ko là ta langa déjà changer makam de changer donc faut to luka kaka 2022 ba fan na bisobo bolimbisa biso nga vraiment sandali na ba boté. Na linga su ba boton te nga sandali na vraiment etanga jabe. Comme on a jabe, comme on a sika prophète appelle ça comme jabe. Bon, on a ligne vraiment koko tesuna ba délire te ya ko swana ya ko finga na ya ko boy et loko talinga pété na yo kota polémique moko news mo bon non, j'ai pas besoin de ça. Donc na yepo na lobela makam nanga ya vi na ngai. Le Nzambe a fongoli nganzela sika omoni o pe zo rimer zo beto to betuna ngao bozaki non na yeba Nzambe te lelo nde na yebi Nzambe boye en tout cas na tala prophète Samson na miso bon Nzambe et na miso bien na so kama loba nanga échanger ngai akomi papa na yo quoi akomi papa na ngai apekisa biso songi nga pe na songi makasi nga so na simbio tonga soki mutu ayo tuna nga na wanga na te moi nga na so na tongi yo tuna nga to ko benga songi professionnel ezaki songi mona zaki na prophète Emmanuel Dodi alongoli nga bonne manière o ate aka na église awa elongoli nga songi et changer nga pe nga ko répondre mutu po na zaki songi na zaki impoli ya mama nango na zaki insolent so nyonso mabe ezaki pa na nga na monde na uta ke mon soki na bandi o manke mukolo o yoka mawa o ina ngai yango po kangela nga makambu so na bandi tonga
soko yo tuna ngana bi na tonga ki yo po tonga ngai na tonga na singate de zaki réponse nga da na wanga na ngate na molimo mo ba tsanga na ngata banzoto bani donc prophète Emmanuel Doji ko la pembeni na ye le oko na ke de 5 mois et demi en tout cas on a changé dans le tiki qui songi na tiki qui solant un tiki qui est impoli en étant aussi avec toi comme ça on sentit vraiment dose qui bonzambe ndambu pe côté là donc déjà félicitations à toi alors Sandra Lina oui, puis Ken Piana, à part collègue Nayo, Azala à peine déconnant. Ça, tu le sais? Oui, Azan déconnant Ken Piana. Ça, toi, moi, na papa moko Emmanuel Doji. Ok. Donc, si vous passez, bah, moment moko terrible, tu as na recherche à Ken Piana. Du coup, tu moni yo na prophète, ainsi que Ken Piana, bozo présenter émission. Et puis, l'émission moko, monsieur Ken Asalaki, alors que non, à bunga ki tene, to banda luka luka, to banda benga benga, et même moi, si n'est pas avec inquiète. Aye ko avouer que non azalaki na église au monde yo posa complice ya makamwana parce que en étant avec ton frère na église tu aurais au moins au signaler biso ba otoza ba travailleurs na ainsi que monde entier pour quelque part en tout cas aux complices pour déstabiliser qui va fan na biso mingi au kondo banine concernant disparition à Ken Piana pendant ba moment là bon complice on ozala bominan abomi mutute mais yone logo ozandeko na il fallait au moins signaler ba fan na biso ba fan na fimbu que non Ken ba enlevé te ba kangi Ken te azana mabondeli o biso nyonso toza bana ya prophète mais yo eba ki secret wana otikali kolobela ngo ba boni na biso te bon non lo bandenge ni faut bomba secret ndeko na oti faut na bomba secret ndeko na na yebi ke ba bazo luka yebo ba kanga ye ba chena kasho basale mabe siko yebisa ngai ata zai na ndaku na ngana ngana loba te ata zai na ndaku na mais yo bibiso soki ba problème comme Orlando boye neza ba mfutima comme Orlando boye faut ya na église au coach ata moi requête na ata prière moko ya ata 2 semaines une semaine au doser mutu comprendre biso vraiment bana to kutana na papa Emmanuel na vie na biso Emmanuel Doji mon prophète en tout cas ba problème le kela biso soute so mon problème le kelo mutu yo mon coach église Malembe au vandi wandi ko sambela au sali ba veiller na yo au sali ba jeune na yo et sali bien azaki mutu fa kota na église sambela na comprendre po ezai pe yepete muta sali makambo wana eza kwa mfutima mutasali makambo wana te eloko te po alobaki kaka biso za bana Emmanuel Doji o comprend biso za bana Emmanuel Doji monenga na lobati na lobombo mona nenga na lakela tingam na bandango ke prof nani pasteur wana lakeli ngai mabe ke zwanga na kokufa na koumela te mon ngape na lakela ke 5 fois na bine soki ngape na eza makambo wana na yebisi eza ya solo te yo pe makambo ke bima na poasa omoni ke bima ebimi lelo omoni ke mutu nyonso akomo be akomo kamwa ke vous comprenez pasteur Chipo comprendre pasteur Chipo donc on a comme on a baptême yo mo baptisé na alors oui ko wana te wana za bateka ba cité to benga ba Chipo to ze belé na ngisasa ngape na ndo sa kopa na skala bana koma osambela na tika eza muto ke no pesa marchandise ata Chipo arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class on comprend d'ailleurs to l'exemple banda kalangai donc so tali pe l'émission na bien au mona ke mutate karabasi comme on est Chipo eza injure te
eza injure te eza juste détail eza détail te eza kombo ya chipo eza bato batekaka basi eza injure te bato bakasango injure eza injure te eza kombo po bengo vendeur de femmes babengo pasteur chipo eza injure te. Alors il fait extrêmement chaud déjà place Toza. Sandra tozomona ba vidéo moko ezo circuler na internet. Il y a pasteur Nabiso Mike Kalambai. Azo célébrer esengo parce que na minute oyo a gagné ko en fait azu garde bana na totalement. Bana batikali pa na ye donc nyoso tout avant de prendre l'enfant ou soit ndenge de qu'on a vu soit moi si ça peine à droit aux bana na minute oté dans la minute en tout cas pasteur il est dans le bon okolo banini par rapport il y a réussite il y a pasteur Mike Kalambai. Bon on a ça pasteur Mike Kalambai félicitations hein. Félicitations molimo ba ndé za ki na Angers. Il fallait protéger bananae et on a ça pasteur Mike Kalambai wana vient ngai on a vient ngai Mike Kalambai vient ngai to sola bien. Na pese félicitations il fallait molimo ba les ala na regarder ori bana batika la bango moko délaissé mon donc et ça lié bien na pese ka félicitations na za eloko loba mingi te mon on les a couple batu kokota te un jour kama pa bubazongani makama bolingo za mystique mais vous comprendre na pese ka félicitations pasteur Mike Kalambai félicitations en tout cas ndingo zu garde bana eza pe mabete soki papa oboko la bana na po alandela pe éducation bana moniko moni ebongaka bana bakola na papa na mama so bana bakomokola ka pa mama ka ya pamba papa ezate mabe loko bakola pa mama iso ko baboka mage pa mama bake boboka ma pa papa mon conseil ngana opesa ka pasteur Mike Kalambai soko ozongela penalité un jour kozwa mwasi o ya mutema mabete uzwa mwasi wa bien o oboko la bana wana okozwa pe bana boye ozwi momi ko moni onoko la bana wana olinga efo c'est pas maman bon pour maman bango onoko la bango te comprendre tant yo ozwi garde bana luka pe mwasi ya bien waza motema malamu pasteur Mike Kalambai wa kopesa bana wana bolingo lokola mama na bango penel na opesa bango mais penel pe azoblige ko notala bana na ye po ye mo mutabota ki bango comprendre Sandra Lina we ba oza mwasi kitoko nga we bango yo nde ozoboma mabe na mono kwa chouchou na mabele. Petit na so chouchou na la maison mère. Ozala moi si kitoko déjà. Merci beaucoup. Talara na okeni ba ajement boye kitoko boye donc na SNF so mystique. Obi poni na poser question. Obi poni na poser question na. Parce que osa déjà jeune, célibataire. Tu es jeune maman célibataire. Osa jeune maman mais tu n'es pas encore dans de quarantaine. Non, au kokisi na nous 40 ans. Il faut toi avouer. Tu na kokisi à 40 ans. Oh, mais t'as pas l'air d'avoir 40 ans, ça se voit. La vérité, on a 40 ans. Ok, c'est bien pour vous. Na 40 ans na raison ça encore moi. On a minute na venir ezali. Na minute Sandra waka mwana muke ozaka jeune. D'accord? Oza jeune. Maintenant, oza maman. Si tu fais que pasteur Mike ndengala célibataire na minute wana asalo demande en mariage. Réaction ezali. Pasteur Mike asenga demande en mariage. Wana il faut retourner prophète Emmanuel Dodi. A checker non nous pasteur Mike Kalambai pena ata so za musala nzamba solo ou bien ya lukuta comprendre donc au niveau loba quelque part aux appels na ba doute à cause za musala nzamba solo tout comme pas cause za musala nzamba solo te na kutana de un prophète Emmanuel Dodi donc asa vraiment musala nzamba solo avant au question otuni pasteur Mike Kalambai ya pa na ngai pona ba critère ya Mike Kalambai il est beau hein lèvres jambon azana ba miso bien belle taille ba miso linga ba miso linga belle taille alataka bien Mike Kalambai il est très beau trop mignon comprendre na notre mituna penela ko manquer mbalo kwa mai aki ko négliger mbalo kwa Mike Kalambai bo ndenge nini mbala bo wa Mike Kalambai il faut ko batela ko lengela ko cadrer comprendre il est beau mais na ndenge na commissaire affranchi boye na ndenge na komo sambela boye mobali nyonso olinga prochenga ezaloza pasteur Mike Kalambai ozaloza nani fona kuti sona grand prêtre prophète Emmanuel Dodi le seigneur né a checker yo a vérifier na kati soko zape na ya nzambe olingo zo mwana no bala mais soki yo boyi ko ya donc wana olinga te. Ok, en tout cas déjà Sandra Lina ba beauté moi si kitoko moi si a pembe wana na obakisaka poza d'accord question oyo hermoro
Écoute, ça ngana to malili. Mais normalement il faut na poser quelques questions. Il faut garder. Merci beaucoup déjà pour l'appréciation. Sandralina. Toujours ba rumeur moko ezo circuler que ils ont un groupe ba fille moko na réseaux sociaux. Ba créer groupe na bango ya WhatsApp. À chaque fois que bazana ba rapport sexuel na mibali na bango ba tinda gango na ba groupe wana et puis bazo tala ensemble le groupe ba fille wana. Est-ce que et le roi est bien ou bien est mabe? On est d'abord une va film pronom mais faut pas le ba billet ba que les États-Unis. Sauf que les États-Unis ba bilo bo sala na boko ma riche, boko ma milliardaire. Bilo connaît bon aboti na boluka site mo ata boza boluki site mo na États-Unis, ouais futa kata na YouTube, bo chango futa. Ah o demo za makasi na Congo no ebisa na ebiso demo penda aye makasi pour na jeunesse. Conseil européen ça bana basi. Yo no ebisa te demo forma na Congo aye makasi pour na ba jeune. Ba jeune ba comme ça n'importe quoi. Desi nga maman boye Sandralina maman biloko nga na za jeune. Biloko nga sala te lona koma mona bana leo ba sala bana leo ba mi bombe ba drogue ba diamba ba shimbo kasangisa so afongoli shimbo na kata chango afongoli shimbo ko alipa aza tie sisu diamba na kata shimbo akangi shimbo abandi o melango pour ka kuite mata jeunesse tout en tout cas ba parents conseil non pesa bo batela bana diable e pour non bebisa jeunesse pour ebi ba venir na mangolo ba koma ba président ba koma ba ministre ba koma ba minene ainga bebisa jeunesse o jeunesse eza ko beba en tout cas lo boko nzambe ezala nango prophète Emmanuel de déjà lo bakiango faut ko sambelela ba jeune ba jeune ba yeba nzambe soki jeune na yebi nzambe te en tout cas okota na libulu donc pour na ngana opesa conseil en tout cas ba jeune ba petit na ngai bozana avenir lobby lelo bo mona ka lelo mais lobby bo yebi te za nzambe botika biloko bo sala na ko sala na ba pronom ko filmer kama mitakala bozo sala bo filmer na ba vidéo c'est quoi ça? Si vous avez un domaine, on s'est fait ma pronom. Vous avez un danser, vous avez un commande à Nzambe, bon Nzambe, mon attend en communauté. Moi, ça n'a pas bien dans la podium, mais ça soit bien un jour artiste il y a pronom. Mais à soit tu tenais à toi polité à pronom, à mon année, on m'a sapé pronom, t'as commandé mon colo. Comprends? On va me colo, commander maman, moi ça sous film. Alors, Sandralina. Tobani déjà rechuté dans l'émission Nabiso. Déjà, big salutations à Mimi Love depuis France ainsi que notre frère Christian Mokeni de partout où tu nous suis pour les moments. Sandralina. Rappel na pesi ya Clarisse Mouyembi, maman na Claki, motema Gilenga Sebe na pesi Mimi Pemba na Belgique. Bisous Mimi Pemba na Belgique na pesi Bibi Sikra ya de moi. Sandralina, conseil ni ko pesa na ndeko na biso penel pour na nudité ndenge sambo na internet. Penel azamu dawa conseil te. Ato pesi conseil azamu dawa conseil te. Ya ke na mukili. Ta yo bien mukili wana te. T'as la prophète Ndodi, Emmanuel Dodi, le Seigneur né mon prophète azama kasa bimisinga na mukili wana mon. Na ye ko ivandaka na sambelaka. Tala mukili ana to pesi mutu conseil mutu yoka te. Elengeza la kuna. Ebela ba copie yazozwa. Ebela ba shida. Ya kuna eza ozo sepela na mbongo, ozo sepela na vie, ozo sepela na nyonso. Po ba ye pesi conseil za passer. OK? On comprend pour ça que conseil za passe il faut tika ye tia kosima moto akozonga na bonzambe ye moko ye baza jamu amukete aza mukolo ngabeta bando pesa conseil bima mukiliana na okate to na zui la simisi moko maboko nyonso ko mbatasha wa moto na seni na kimi na ngai pa prophète Emmanuel Dod na kimi na ba franchi so na tika na mukiliana tilo ba ngaba barenga po mukiliana bala soka tangas kana munoko mnagata mutema balingi yote ba bonoka jetem ntango ye pembeni bo ba bomayo. On comprend, non, peut s'appeler le conseil. Il y a un âge qui peut se conseiller à Zadia maman bana mi balé. Nga yo be nga jeune mais nga na maman pour na boko la balé nga papa maman bazala te. Bon les gars on be nga maman mais na minute soki otali muto azala expérience makasi ko le ganga za penel pour ya carte ki ba jambo pour na bimsa debana. De mito bana za jeter. Nga na yebi yango te na expérience ya na te. Comprendre? On a besoin conseil za te pour na nga na sera penel na linga ke mingi. Ti ya mona ya on fio ko aloba makamla te pour na linga ka emon. Pour na linga ke na linga ne bien na ye. Na pesa ke conseil ke mokota ke wana. Nga na uta kuna eza monde moko ya tindika chakal. OK, merci beaucoup Sandralina. Déjà to komi presque na suka émission na biso. Message nini ozanango pona ba franchi ainsi que ba jeune fille au bazana église au message nini ko lancer pour 2022. Bon, message pour na biso ba franchi to kamana nzambe, papa te bonne manière, to changer to tika songi to tika lokuta to tika kindumba mo biso ba franchine ya bo moninga ne ya we avant na église na saïda 6 ans na la na mibalité ah sina kuti na église avant mobala asimba yo fa bala yo donc ndena za boye
na lala na mibali kate donc na okende déjà 7 ans donc pour na biso eza biso mobala va simba yo il faut abala yo mon eza déjà vraie église et to banina mobala lali yo après et comme jour abala mbala kimi na ye mais soki oyesi mobala olingi ngati yaka kuta na papa na ngai Emmanuel Dodi osololi obala ngai mukolo obala ngai na te bagel matina to koma to si sa église to sa smak to si fete donc kuna na pandi makolo o comprendre na pandi makolo mais soki nanu obali ngai te en tout cas batu nyonso bazo komela batu ba pesa ngo limero Sandra ali na mabote Sandra déjà changé limero mokina koma limero nzambe ngo bozonga na passe mais avant pe na yebi mingi bo luka po bolinga ngai mon bolinga ngai mais tango olinga nga kanga mutema na pesa njoto te na pesa njoto te ti okoye pa prophète yo bala nga to sisima kamna na pandi makolo donc soko zaide na idée ke nga oya po na pesa njoto tika na ko to zala ki quoi. Sandra Lina, félicitations pour la décision. Oh, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi on a souka émission na biso? On a pas sauté la caméra là. Au passé, whisky là tu non musique c'est comme on a tina. Là bas moi oh néanmoins tu se forcer kaka. Na la posta. Il y a pour ça moi caméra paiement. Ba bina ta la caméra. Est-ce que caméra on tient musique boy. Déjà boy c'est bon. Déjà boy c'est bon. Whisky faisant la pépélé. Là na posta. Au ta la caméra. Ouais, na ta là. On souhaitait le mot ya bien pour na abonner à film na film. Ouais. Bon, on a souhaité bonne année na film et la chaîne nous et salinga pe na YouTube. Et la chaîne na nga et a parler na nga film na film. Donc ils avaient na chaîne et salinga le so ken pianate mais na za na ba franchité mais na kuta na prophète Emmanuel Dodité. Tu repère ça merci na maman Nicole. Merci maman Nicole ninga me maki ken pa me mingai. Ken pa me mingai na senga merci. Ba abonner à film 2022 to kende likolo world. Okay. 2022 na moni film na film déjà étant pour le monde entier. 2022 film na film étant pour le monde entier. Biso nyonso to maman Malou, maman na Sarah Boyenge. Maman na Bri. 2022 na moni film na film to étant pour le monde entier. Nzamba fongola ke to étant pour le monde entier partout au Zala. Na sengi merci na Ken Piana, je t'aime beaucoup mon frère. Ba franchi na lingi bino mingi prophète Emmanuel Dodi le Seigneur digné je t'aime beaucoup maman Nicole je t'aime beaucoup papa Chamala je t'aime beaucoup tout le monde et toi ma sœur. Merci beaucoup Sandra, déjà merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Positivement. Je crois il faut te mais je suis journaliste mingi na boto la bon habitude Ozane Nzamba ba franchi esi asalié Ozane Nzamba Emmanuel esi asalié oh Sarah tu es journaliste me kita mwana yaka ko Sarah te oza bien Sarah yaka Ozane ya filmu na filmu te Ozane journaliste te kita mwana pe mwana mama Sarah ya ko sala ya ko la tikitoko Sarah Boyenge Ozane Nzamba ba franchi esi asalié Ozane Nzamba Emmanuel esi asalié Ozane Nzamba Dodi esi asalié Ozane Nzamba le Seigneur ne esi yembo zana kumizo zana yembo zana libomana bonzambe ye Cecina bonzambe ye Cecina bonzambe ye libomana bonzambe ye Nzamba le Seigneur ne esi asalié Nzambe ya Emmanuel Dodi esi asalié Nzambe ya mama Malu esi asalié yembo zana kumiso zana ye yembo zana ibomana bonzambe ye na doze te wana eza single ebima en tout cas bo excusez nga Nzambe mtapesa nga permission na bina boy bino baza mokite bisous et pas Nzambe pas ba franchi papa Emmanuel Dodi. Bon on a souki en est. Bonne année à tout le monde 2022 je vous aime. Bolinganga ne bolinganga. Ba balinganga te moi je vous aime. Mouah. Merci beaucoup, au revoir à toi Sandra. Alors chers internautes, merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous étions avec Sandra Lina Baboté. Ouais, mais qui un peu éclaircir bino ba zone d'ombre place ba éclairage moro ezala kité. Alors merci beaucoup na chef na biso Ken Piana Whisky merci.
ainsi que béni. Merci beaucoup à vous. Je vous dis déjà au revoir, à la prochaine. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a toyelaki yango donc makambo ekende bien. Jideli Mokonzi. This is London. This is London City.